Et maintenant là, mon Mike Lokamba. Le terminateur de la presse congolaise. Mosukis. Nzambe ya presse. Na géré na émission. Ya Benji. Ya Benji Benzema. Na olobaka la vérité. Et puis nous avons deuxième peu le solo ya Grâce Mbiz. Côté Fandi Sabiso, côté Maramboye yango. Nous avons balé ya Grâce Mbiz, ya Congo Elengi. Nathalie là ils ont travaillé na. Bengi pe carré. Très sikarande na zwa qui y a tout travaillé. Dès qu'on a mis recruter batou, na vu Glorio Langi, na vu Gracité mo passeport rouge. Na ozwa Glody Diasuka à moins que mutabi malbanda bando finga Mike Lokamba mais sona zongi 6 bandi sima bato tout travailler na bango les bazala ye pananga au mona ke bando ye bakeno chef na biso ngata ndo kene ya moto kena Gloria tombo ki sona tali gabo ça fait stop il faut stopper balobi Mike Lokamba na zongi sko na mama na likambo o eza mama na likambo Mike Lokamba voice mozo circuler onde on a biso Karine Mokonza sali à propos na yo abimisi vérité o yo bomela biso to envie ya mombimba ozo to yebite mais ce qui peut être équipé yete mutaloba ki on tam sur le peto yebi na biso teke Mike Lokamba za la mona poto oyo Mike Lokamba bombela biso ki botana Glody mwana eza nini o sali eza responsabilité o se dit qui mi charge na yo o tiki ndeko na o bi camarade no mi intime bokola na ye ni akumbela yo mwana na poto mwana upa Mike Lokamba ndenga zala awa naza vraiment serein na mamla zoloba nako wanga na mwana te soza mwana nga nako wanga na ete soza makila nga nako wanga na ete sope ya mwana nga te je dois quand même dire la vérité pour makambo batebele ba mona nkaboe ça m'a vraiment déstabilisé la famille, la foyer, la couple. Mais oui, hein. J'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages sur ça. Je dirais tout simplement la bateau de occasion à la Mike Lokamba, mon soeur qui Naza dessus, très dessus. Et puis que moi si nanga bengi ngazolela Benji bon, ça fait très mal moi ça zolela bombelanga mwana pourquoi vérité des urnes yango yo et bien mina monoko nanga moko Mike Lokamba na bandila koloba eza suzi na yete non ça là tamo fort long la chapeau tam susu nazala na ba lox ba mona tam susu ba mona ma grand mo lox n'était pas ça la biso bien merci à tout le monde merci à Kodambo Kayani Michel merci à Miss Nza au dégâts matériels merci à Sandra Wassé Ser Nangai merci à Mariam Job merci à tous qui soutiennent Rabiso nazana archevêque de la presse congolaise Mike Lokamba bonjour bonjour Benzi Benzema l'homme à Balenciaga chinois et qui vraiment ça l'a fort bah mon a Balenciaga nouvelle marque quoi en tout cas biso ta moi songi de la presse non les gens ont blamba chinois chinois modèle donc boni ba santé d'abord boni santé non ça va vous consommer la ngande non ça va et l'angeza très bien mais sauf que tu comprends c'est la montée toi en mois de juin mais moi ils ont quota nous tout le monde micro hein ouais ils ont quota moi ils ont quota donc voilà ils ont déjà héros photo mais là on doit savoir mingi na j ndepene betaka parce que ils ont moins suka elanga betaka à part ça ça va non ça va très bien non boulot ça va pépère positif jusqu'à présent on évolue pas mal
Donc, de mon côté, en tout cas, ça marche. Cher ami internet, en Afrique, ça c'est notre patron, archevêque Mike Lokamba. Lelo a invité dans la plateau. Avec lui, on va parler de tout sauf rien. Oye, déranger bino, boyebi. Na Mike Lokamba, la solution vraiment dans la plateau. Et ça bon. Mike Lokamba, na Talisi Mbalamoro, caméra na yo. Première question na ngai. La troisième fois na Yambayo na plateau na ngai. Boni sango héritier Watanabe oya kitaki déjà mboka lobby jeudi. Non, ça va. Qui n'a rep chaud. Ça va avant Koutaya to solo la inaye. A confirmé que Auzala lobby na Kinshasa. Qui vraiment? Non, na yaki répétition peut les gars très bien. Na mona ki bango na répétition mais sauf que tozwa ki pe moi d'empêchement msusu tozala ki na ba je dirais na ba tournage mususu donc yango esalaki ke noto zala wana te mais na mona répétition elle est très bien la présence pe ba confrère mususu donc c'était bien passé. Bon Mike Lokamba mbala moko na une deuxième question nanga héritier Watanabe akwa guide akuba kwa kiyor na mabele bisinga répétition les cas tellement très bien do bisinga mon peu ma présence ba conforme so ba une représenter presse en ligne et puis presse na biso ya TV héritier Zolobani jusqu'à maintenant ou ça comme Mike Lokamba même toujours occasion so na Azolobani na likamo beti na porte ndako na. Bon, je voudrais pas la faire impression comme étant porte-parole héritier mais terminer la question na yo. Tu fais allusion quand même, il y a la séparation. La séparation, oui. Alors, par exemple, parce que Kolongo Abatu, les phénomènes ils ont la musique, c'est normal. Kolongo Abatu, ils ont l'entreprise, Kolongo Abatu, ils ont l'agence, il y a communication aussi, trop de départ. Comme Mike Lokamba, Batu pas dans un Balongwaka, c'est normal, mais il y a des héritiers à Zolobanini, Koronanga, ils ont que Ndenge Batu Balongwe à se concentrer dans ça là. De Balobaka, on a bien réfléchi. Je pense bien que l'héritier avant mon conseil doléance il y a mon lié à Zamoukou toi dans la performance toi il va perfectionner comme ça il y a la réponse aussi à Batoumé salut que ça va nous voir je pense bien que cette fois-ci on entend ça à ce que Nazam Moukaou Kaka Azam Moukaou Kaka à autant ça orchestre na ndenge batu bazo lingela atamusa merci ndenge batu bazo lingela ya Landry Foutila nzamba kaluka na pesi mbote nzamba kaluka ya Landry Foutila asaka le solo la mokala ba ça fait 4 ans ya Landry Foutila archevêque abo solo la mokala nzamba kaluka na biki kanina no babo mama bo solo vraiment tout ça li ba analyse a tellement mingi tisikoyo bakai zo bakisa makako ete Watanabe to mona Karnaki azaki agression mutu kaneko ba parcours c'est panzana qui pas ba fan to bité zo ba fan to batindele ba nzoi to héritier Watanabe ba mettre rene ba komi dans feu tisikoyo on a tunaki héritier Zolobani nani nazana faute parmi le côté wana bakei na parmi côté batika ba on peut se plaindre de bagwana bango. Voilà, il semblerait que Léonard le binane arnaqué, a agressé. Bon, motif, on a évité, et puis on a évité aussi réellement, c'est vrai, il faut. On a dit ça, on a agressé, on a montré qu'à la Panzi, c'est cela. Mais je ne pouvais pas confirmer à la télévision des bateaux sur la zone, qui est le groupe Moko, ceci, cela. Héritier Sali groupe moya banzo inaye. Bon, je pense pas. Na ko croire na ngote parce que à quoi bon? Est-ce que Kolongo ya arnaqué? Héritier et vous soyez vraiment dans un niveau qui a été dans la bande dénoncée en anglais. Kolongo ya ba arnaqué, c'est basé belé. Bien sûr, Kolongo ba arnaqué, basé belé. Ce ko basala on pas non, pas ya ba arnaqué. Clé ou bien et pas. Basala on pas arnaqué. C'est-à-dire que na ko
croire na ngote na makambo wana moni ba biso apofita na makambo kala soki actualité mo mizali kuna ministre mutu mo tango betanga ke so agani abotola mo cible soki ba bunda so la mutu abeti bien ba bundi na seki ko mo mérite voilà qui ça toujours mérite donc voilà pour nanga na croire na ngote mais si cela est vrai allez na télévision après cette version naie Mike Lokamba, est-ce que Richard a appelé Moutaran pour non va faire Richard a Moutaran qui n'a appelé la Baturando, c'est sûr que bon Randongo ils un monde de musique ya et après dans le domaine abisso ya presse Rando ils sont partout yupo nous avons ba Rando na yoebi c'est qui c'est qui la répétition à Fabrice au moins appelé frimé pas na yo mais là monsieur bokanga mina mutu mo pe Rando bokanga mina pembeni bu na mona yo jour donc pour dire que Rando ils ont un monde fait ils ont pour tout le monde surtout dans le domaine nabiso yo il y a presse le domaine nabiso ya musique Rando existe voilà même à table musicien nabiso ba icône nabiso ba leader congolais en général ba Rando ezali Mike Lokamba étant que archevêque na musala o tu connais na ninga komona na ninga yoko analyser pe na ba analyse so sali awa Mike Lokamba na ka oyo ba héritier na bateau ba longwe ninga yo comprendre état que archevêque na na faute cause en faute ndeti comment na na raison na na faute bon cause en raison ou cause en faute mutu apesa ba éclaircissement na ndenge na ye moi to pesa mutu raison azate moi to pesa mutu faute azate mais sauf que par exemple na bandeko balongwe aussi vite pour na biso taki non sala analyse na pesa mise au point nga na mona ke zali na ngonga na bango te ya kolongwa on comprend ata ba mon la passe par exemple non comment la passe c'est trop dire parce que ba voyagaka bazanga $50 te bazanga $100 te ya na lobaki tantôt na maloba na ke mais ici so lika abonga mbala moko boy or musique alelo ya ndemo na musique akala te le ba CD te kamara te le ba production za la raté on se mona pour ba te ba souffrir parce que ba voyagaka ba beta matolo ba na ba relation ba bi manque en considération na kata na ba tilo pardon so ba to ba que salaire bazana de façon na bango ba futela na bango vous comprenez rémunération na bango je dis bien rémunération na bango bango ba bi ndenge bazola yango parce que orchestre monté à Congo lelo et foutara batou chaque fin du mois il foutu non ils ont un système à foutre après 3 mois 4 mois bah petit mois système n'engala parce que musique et biga musique ils sont foutre c'est écoute ça peut pas penser c'est écoute ici vous c'est écoute cité vous zoati vous comprendre donc voilà mais bah pleurer de plus c'est ça qui manque à considération Ritio Watanabe il fait pas les promotions à Banzembo naie on se fait vendre tes artistes naie azo amour no kabela rabatu azo sala ba délire na ba boîte azo ki na bani considération zate rapidement na kaloko ya ndona biso arnaquer surtout landi bien azutaki pas faire rigola aye et pas ya maison mais asali nini il a fait quoi na kati ya maison mais par exemple ba pesi ba chance ba zu banzembo to lo pas ouais en son promotion za la quitter mais il ngalo ba pour la carnaquer nazoya on peut ça yo ba détail pour dire que arnaquer va payer chance et pas avoir en son à profiter dans côté pour nga l'air azaki pas hérité il fallait appuyer attendre na ye batu ba yokaye à démontrer biso de quoi il est capable oui pas hérité à Saline par exemple écoute déjà le bon mais imbaté car pour tout le monde il a qui chance à États-Unis vous comprenez il a fait quoi et directement soit ils arrivent bon va financer bien habité pour raison motif clé où ça là que ba ken pour nanga ils qui moment pour na bango ya kolongwa groupe ozomona ataka pas héritier tata so bazaki pas Fabrice carrière à Fabrice toyebi carrière à héritier toyebi a osala ba album ba Fabrice ba osala ba album ezobeta ba même musicien na ba poto na ba Afrique du Sud ozomona mais là yo bolongo pour osala carrière na bino aujourd'hui on a habité to souhaiter bon kaka ba bonne chance en carrière avec Moulaï
mais il y a une considération déjà dans la télé qui est il faut repérer sa valeur quelque chose à moi dans le salon et ça la carte dans le domaine de la musique même dans l'entreprise hein patron il faut respecter travailleur il faut respecter bon il faut respecter dans la misala et mon frère Patrice je me rappelle encore dans l'hymne de ses chansons où alors que bonjour et les quignons surtout le patron au côté va te belé oui aujourd'hui on va bando bonjour non tu dois d'abord commencer par toi-même il y a repris ça va ninga bonjour wana eza ba signe mort ya bonne manière donc pour nga ceux qui va déplorer pour un respect ou bien valeur wana nous ala contre ya héritier Watanabe parce que moi-même Mike Lokamba j'ai des personnels dans cette entreprise nanga mais yo mo vous a présent ndenge na traitera bino ndenge na zala na bino donc c'est un peu ça. C'est ça. Merci à archevêque Mike Lokamba pour la précision d'héritier Watanabe. Et là, Likambo, je suis battu tellement trop. Héritier dans la fan au Borbing à Tongo Mili pourquoi vraiment au plus bakiei nous avons tapé le boko et ça pour nos nerfs ya musique ya Congo tous basalaka musala héritier Watanabe aussi atikali ami sa album na yé qui ne peut bien tu as besoin ka oreille na biso et savourer ka banzembo ya tellement bien au sala bien au balingaka le deux équipes ekei na etikali la team bo soutenir ka comme d'hab mais ko soutenir na ninga mabete to beaucoup mal problème l'héritier Watanabe de soutenir au bakei non soutenir ba bonne musique que ça bien pour Congo tombe makaka nengezala c'est déjà quand intérêt na biso ba congolais parce que nous tous sommes des congolais Mike Lokamba to y pena na maman na likambo ça c'est une grande chose parce que na habité nga ben ngo Zaire to na ben ngo Mbogeziki Zaire ningani Zaire vraiment ningami mutu nyonso Mike Lokamba kuna ba voice Mike Lokamba c'est dit je ne sais pas si yo mozola na téléphone na yo non là normal to me sala ba biloko ngo to me sala ba biloko ngo na mona normal normal voilà le roi d'Amérique Lokamba ça baninga déjà mona normal c'est que o ba ekweyo ekweyi vraiment na senga bino ba fan motala biso nayebi ki bosi bobongami déjà pour Mike vraiment répondre à la question nanga nayebi ki boyebi ba question nanga ma to ça le fort Mike Lokamba à répondre bino pena andimbola soki eza ye na likambo bino boyebi wana toyeba soki pe eza ye te toyeba soki pe ba la relation nini na bango toyeba soki pe ezaki greco to amri to machine à tirer toyeba avec Mike Lokamba relation entre ces arandens très sinan. Yebi combien de Tracy na vina? Tracy was belle hein. Oui, yebi. Toi Tracy Eleza. Ou aza confrère nanga. Azo maintenant pas faire go là. Na yebi Tracy Yambi. Aza na Kinshasa. Toi Tracy va belle et puis Tracy Mbelenga. Nando le Belandé Tracy Mbelenga. Ouais. Relation na o ezarani na. Pourquoi expliquer sur relation na bino balé dans ndenge? Relation ngana Tracy. Non, tu bandit très loin. Son abina relater relation ngana awa et ngana. Moi un petit peu kaka. Ngana pena ba jour. Non, un petit peu kaka. Quatrième chose na te na ebi na ya nga wana bossa na te na relater tala mais son na okeno ba vite fait na bossa na bigoto mususu. Mais tellement les émissions tout ça la résumé to banana ikala tout ça na quartier moko commune moko to colline ensemble et puis to longo wana to comme to tanga na école moko à l'époque to longo école to voyager na yi ndezalaka qui cherche to keni no moko ba Congo Matadi à l'époque grand frère na bando sala na Matadi comme douanier. Et puis bango bazana ndako kuna papa maman bien que papa na maman bazate paix à leurs âmes mais du moins ndako ezalaki la responsabilité quand même na bango ya famille hein? Donc voilà premier jour tout ça le voyage yem toi motivanga Lokamba to beta to na Matadi ngala no bikutu na bi nga ba Matadi wana na kenda ngotete za bien bona nga tellement grand frère za kuna
ça a eu moyen à l'occasion à profiter. Nakuta na pena grand frère. Nakuta na pena grand frère. Na lia pe mbonga grand frère kuna. Parce que vraiment à côté dans la mbonga. C'est pas ça différent. Présent boyer, c'est place et ça différent. Et ça là tout le cas sur mbonga c'est voyager na le kelar et pas le kelar. Voyage ko raté ko ki to kela nzelo nini ya wazo ba mitu ka oni. Na rompo ngaba. Donc la mafanga ba yebi biso ki kalungu ba benga ba mituka na ba 10 pina wana ba kalungu. Mauvais voyage à vie na sala. Premier voyage na sala ya mauvais. Na vie na nga. Pour na matadi na kikalungu. Na kikalungu. Mbongo. Wa po futa mukie kaka. Do bo zwezaki to bokauki. Papa, d'abord bo zwezaki te. Na bokauki pezaki. Bo zwezaki te. Bokauki. Oh, babenga pena mbangala. Mbao. Oka mbangala. Mais malgré mbangala wana moi mike bo jela ngokaka. Na pese exemple mon il a 10 000. Abiso on a 10 000 par exemple. La moi na bossa na ba prix. Il a 10 000. WW. Pena on a 10 000 on fout on a ba car wana te ba. Moi 7 000 bomba mo pandi. On a te oui 7 000 bomba. Tomata ba car oyo. Okende mboka omona ngote tala risque de vie okende mboka omona ngote to sukara bokome donc bozo denda kaka na mona kaka to so donc to denda na nzela tala nzela ba Congo à l'époque et puis nzela ba Congo ndenge zalaka na kenda ngo sans komona ngo c'est lui qui m'avait motivé to voyager parce que ngana no sala nzela on a te to komi pe voilà to yeko comme on a un bango parce qu'on a informé qui viétait qui nazoya. Comme surprise. Oui, na yeko informé les vieux déjà na komi kuna après na bengi vient na tongo nango. Alors il y a Marcel naza déjà na matadi awa mais naza comme il pas ya masananga pesa nga adresse pas pesa nga adresse batindelinga car ba na comité na palais chez biso kuna mais to kenda ipena ya no tikanga. Et voilà amitié banda wana et c'est si je comprends très bien Arabena Moutunayo, tu le connais mieux. Oui, mais très bien. Très bien, très bien. Il pas bio très bien. Galère siko na ke to utwana là to silisi to zongi su Kinshasa et comme siko moi tout. So donc moi Pierre na biso to beti tout ya ke pa na bango nga ke pa na biso. Et yo ça masiko yela zongi Kinshasa, nga pe na zongi pe Kinshasa. Ba père na biso awa, ba monique na comme un peu négligé. Pardon, comme négligent, Nabakou, il fallait présenter à l'époque la 6e des humanités. Il fallait présenter. Là, on a que le Kamba comme négligent, comme négligé Bakou, a mis ici dans la musique qui rappe. On a un rappeur. Il n'est pas un rappeur, ici. C'est-à-dire pour ça, tout tourne, j'y peux colomber. Donc ça, m'a amené surtout. Kulinga ba momi sika moko ndenge za la rare okola. Yeso ka lingi ya na lingi leki ngaso na lingi leki ya lingi ya yo sala que et arriva peu que yansi ça ongo ba et arriva peu que bolingi moi si mo mbale tant bondo kola kolinga moi si moko biso mi balé oui loko wana salama oui salama et puis salama pe pour na batunyo surtout o yebité to za que yo bendi à le vidéo c'était un den wana mai yo pe mo beta plan ban ko la pe lem so bimina oyo ya nga c'est pas na petit zone oyo mais on a un soleil da boulot non ba tout ba sala ngo papa ba tout te ngana on na binu mi balé na bi ba tout ba sala non na ko lo ba mama télévision te ba tout ba tala biso c'est pas digne aujourd'hui to ko tout ba buzo ba wana. Donc voilà, tout le monde ba o ba tala biso ba sala ba makambo wana. Ba yebi ba noko ba tala. Ouais bien, on se dit engolo ak ça que vous avez na vrai ba massa bien boye bani pour arriver to ke maintenant ke matadi paquet na ke autant en fait na ke tanga kuna na yo tanga kuna na ko présenter ko so diplôme nanga na iti matadi ba tutu ba yebi iti matadi yepé aye matadi wana totangi na école moko na iti matadi nga na ju diplôme ya Katani la Katani tozongi Kinshasa il y a continuer na ba technique na ba montage ba réalisation
et puis nga nazongi matadi nayo sala pe ba spécialité na nga na koti ba formation na koti ba antique pour la presse communication na sali ba cours na nga adéquate na sali ba stage na ba chaîne. Donc voilà, après à Obenganga azu cop a na Kinshasa cop a poto ya site yem da benganga benginga lokamba naza na cop na bukani te ah non cop ngo za bien o yaka za lisolo bien na yepe boye na bandi boulot awa na Kinshasa et là na bandi boulot tellement na zaïda na travail na performance na mayele l'intelligence na savoir faire na tout chaud na memaki Blaise Manzambe boss na biso ya Congo number 1 à l'époque confiance et siko to bandi ko travailler avec Tracy et par après nous allons toujours séparation tout le membre séparation a hérité Tracy ba longola ela ba longolier yo tikali na tikali après bazongisier là bazongisier ba longolier lisusu yezo bundela bazongisa mwana mai bo sala. Et comment un problème que non yo tout mon suspect comment mutu to longolier mais bino bo solo la na parce ba linga to na ba lien carte na mwana mai bango soki pa na bango olongo il faut pas ko solo sa batalibanda on va créer là un problème ti ba mambeleka mabe ça là que non Mike Lokamba ça ni pas longwa et maintenant là to longwe ngala ozo cop il y a Johnny Ayimpi site Morobo dans une cop il y a Johnny Ayimpi ba tout ba bien l'homme à la taille de Jésus azana Belgique à l'époque na bengi pe mona mai ya benga inga pourquoi pas na benga rapela bendi mana mai noko yaka cop mo eza olandinga yaka cop moko eza awa tobetango yo tellement oza mieux placé côté tele ya montage parce que to yeba les so ba boulot na bi que notre ici makasi na montage mais coordonnateur ya Johnny Ayimpi nabité là qui est musika te mona mai tellement pe ya makasi côté montage aya pour tambola bien na bengi pe tellement Johnny a sala musala a ça un avenir tu as une ambition te lo kamando sala yo sala ngala longwe tiki so mona mai ko te na longwe il est pas longwe on bon to panzani nanu donc il y a qui na ba site a qui na ba nini na ba na magamune mususu ngai to suka ta moko wo ko ngai pe na qui na magamuna mususu et puis na ozo deuxième pe lisolo ya Grâce Mbizi côté fandi sabiso côté magambo ye yango na ozo bale ya Grâce Mbizi ya Congo elengi Nathalie là ils sont au travailler na bengi pe kai très sikarande na zwa ki y a tout travailler dès qu'on a mis recruter batu na zui Glorio Langi na zui Gracité mon passeport rouge na ozwa Glody Diasuka na ozwa Josepha na ozwa Christelle Kabea donc voilà bon déjà à chaque fois ça a poussé biso to la ndenge relation na bango balé bandaki ndenge to yoki na ko comprendre biso to comprendre que ba pena ba to uti musika la ti ba partager ba ko partager Mike Lokamba parmi ne obi ozuzu ba ser ba nini na mono tangi Glody relation ni za na Glody non so relation nini lozala na Glody à part makambo yo tangi ozwa kizwa ki nebi relation ça qui aza moi si à nderonanga Trisipo donc voilà relation bozana ngwa oui à part wana nebi ka travailler na Congo elengi voilà nebi li comme étant concert confrère nebi li comme étant moi si à nderonanga moi si à masananga Tracy Mbelenga ya solo Mike Lokamba to sa jemo bona yo ba fano ba otala biso na lingi moi 2 minutes que so ko accorder biso na ba question nga na tuna yo na lingi yo tomba loboko na ya gauche ya mobali ouais o girer liboso ya plateau na ngai liboso ya caméra na ngai o koloba kaka ba vérité nyonso nga na otuna les rubrique émission to zo senga nga les rubrique émission na ngai suna basala ndeni batombola tombo loboko na yo
C'est des simba micro. Mais apparemment, d'abord, tu vas salango. Yo, d'abord, salango. Vas salango déjà. Ouais. Moi, d'abord, tu vas salango. Ils ont déjà. Il y a problème, t'es pas question ça. Il y a pas de souci. On a zolo bagaka. On tombe le bon. Pour la caisse qui non, ils ont yo, ils ont yo. Il y a problème, t'es là, bah Congo. Ok. Tombe le bon, non, il y a mobile boy. Je n'ai pas eu le camp. Na juré que le bara vérité au na yebi. Bon, avant d'abord que tombe le bon, baby qui na le bara vérité. Et maintenant là, mon Mike Lokamba. Le terminateur de la presse congolaise. Mosukis. Nzambe ya presse. Na juré na émission. Ya Benji. Ya Benji Benzema. Na le bara vérité. Merci beaucoup. Déjà, avant de la question, Mike Lokamba géré déjà. J'espère que ce que tu as géré, ma bête à constater. Mike Lokamba. Na bandé sous question relation ni boza en anglodi. Non, dans le but tout à l'heure, que c'est une femme. Aujourd'hui, elle est femme parce que Abala, c'est une mère aussi. Aujourd'hui, tu es dans le avant. Pour moi aujourd'hui nem te zo monde mon ba avant avant relation ni bozali na mona relation ezalaki que il y a boss non à l'époque pas boss il y a chef là qui lance bon il y a chef na travailleur simple donc voilà nazara chef na coordonné Mike Lokamba l'internet ba circuler comme na machine à tuer c'est du big santé c'est du Mike Lokamba so moni na nzele c'est assassiné déjà côté il revient on c'est dit Mike Lokamba big ça ba certé tu vas monika ba Balenciaga boy c'est dit faut qu'il y ait une nouvelle collection ouais nouvelle c'est dit Mike Lokamba on appelle la machine à tuer solo machine à tuer ça dit quoi ouais ça dit quoi machine à tuer c'est dit mordant Mike Lokamba mordant pour tout cas ba ser no so ba les gars mais non donc na bon na ndenge mo ya love ndetse na yoka c'est ba grâce tembo la star passeport rouge na PC Mbote non même pas faut pas même pas na bibwe lelo tokoli ba tout ba otala biso babilo msuza ba niveau na biso sous-souté ah et tout solo la moi rétro même tout solo la moi rétro non mbongende yindi na rétro ta sa vie na ye mais azalaka non grâce tembo allez que nazala sa ba confiance azana mobile nice te azalaka non na mobile azana États-Unis na ba mobile na États-Unis puis na mobile na États-Unis donc voilà non loin de là pour dire que le rolingo lo bawana Mike Lokamba mordant machine à tuer machine wana non ngaba te bele ba bimisanga bongo wa oh a big ça ba cité moi mamozolo ba te bele ba bimisanga bongo kena ki on ne pas battu on a tout mais moto Robert lisolo nanga bien aussi c'est grâce Mbizi ayebiki Mike Lokamba la yamba ba ndeko ne basi na cha bango pona musala na cha bango te pona ba koma basi nanga ou bien na sala quoi que ce soit donc voilà na cha bango wana à l'aise yango monanga bon on peut battre à l'aise na love à moins que mutabi malbanda bando finga Mike Lokamba mais sona zongi sisi bandi sima bato tout travailler na bango les bazala ki pananga au mona ke bando yeba keno chef na biso ngato ndo kene ya moto kena gloria tombo ki sona tali ga bo ça stop il faut stopper donc c'est à dire kibonga ki kati ya Mike Lokamba personnalité nanga hein na bana de ko gérer yango pour que na ko isangote pour les so bimina oyo vous a chef carrément pour te pouvoir na yo na mamna biso ya solo nga ba Josephat Moulay na eboy so koto Lokamba so ba sala des autres koto nga Mike Lokamba nazali so na tika stop c'est-à-dire nazali na pouvoir wana na mona raison moroté de quoi bon na sala ba bozo wana preuve que même temps la lelo je suis patron je suis boss na site nanga na ko se mêler na ba bêtise wana te parce que yango ne muté kitisaka force ya moto comprendre yango muté bon entreprise donc les faut ala un peu na vue de loin au mona musika basi ba libandasi voilà
basi bali banda ne Mike Lokamba lobi Mike Lokamba nazongi siko na mama na likambo oyo mama na likambo Mike Lokamba voice mozo circuler on de na biso Karine Mokonzi asali à propos na yo abimisi vérité oyo yo bombela biso to envie ya mombimba ozo to yebite mais ce qui peut être équipé yete mutaloba qui entend sur le lopeto yebi na biso teke Mike Lokamba za la mona poto oyo Mike Lokamba bombela biso ki bobota na Glody mwana eza nini oyo sali eza responsabilité c'est dire qui me charge na yo otiki ndeko na o bi camarade no mi intime bokola na yo ni akumbela yo mwana na poto yo sala greco mo ya masana o botse mwana botse mwasine mwana mombela biso vérité Mike Lokamba na yebi que j'espère que oyebi mambo na zolo ba très bien oyebi be Glody bien oyebi que bo sala moi j'ai mo bo taper les fantômes bo bomba bino entre bino mibale et dit soki Karine Mokonzi te la voice wala mais biso nyonso te moto ba makambo te parce que ça fait beaucoup de temps depuis Glody qui est poto Mike Lokamba non na les gars média te réclamer pe moi na été et ça pose ba moyen repoko la moi na yo te to ningi ba tikela okaka ba jouer moi en charge. D'abord salut moi rectification Mouké quand tu dis que Mike Lokamba est responsable Natikala Ozala est responsable j'ai été toujours responsable nga même kokola nga tressa yebi place tout na kenda bachanga cordon bachanga chef là tout ça en arabe na groupe arabe ayebi poste on azala na ouais capitaine non ça dit que na kenda na zo moi eza babota manango ba misala musuna sala matadi ko kamba batu OK kuta batu sikala ya kala yo yi mbala mo apesi responsabilité wana ça dit j'ai été toujours responsable depuis que je suis né ali maman nanga bulu ni seli ozo nazoya pour dire que moi na ou pas Mike Lokamba ndenga zala awa naza vraiment serein na mamla zoloba na ko wanga na mwana te soza mwana nga na ko wanga na ete soza makila nga na ko wanga na ete sope ya mwana nga te je dois quand même dire la vérité pour makambo bate belé ba mona ka boye za makambo déstabiliser la famille batu na ba foyer na ba couple batu mais oui hein ozomona. J'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages sur c'est que ça. Je dirais tout simplement la batuto bazazi occasion à la Mike Lokamba monsieur qui c'est qui naza dessus très dessus na ba audio bien voice oyo ils ont tambola na ba réseaux sociaux ba s'impliquer na kombo nanga. Oh, Karine à lobby. Bon, je n'ai pas écouté la voix d'une fille. Naoki voit à mon mobile. Il semblerait que la fille wana Karine otangi awa, il est mutatindi mutu wana. Ah ça la voice. Oui. Parce que a posté on a page na bon, voilà. Ceux qui ba base ou bien ba bilo na bino bozo lukawana. Pas mon nom. Pas jusque là pour s'impliquer dans la combo nanga et puis que moi si nanga bengi ngazolela Benji non ça fait très mal moi ça zolela bombela moi na pourquoi tu dis non Mike Lokamba non c'est la série ça c'est non la monde toucher point moi voilà monde yo zolobela boye comme ça c'est dit néanmoins la monde nous répondre la question en raté non oh nazoya c'est dit c'est une question que je dois répondre ça d'une manière non d'une manière à plusieurs détails c'est-à-dire que les questions au thé n'a pas répondre il y a question montée question une question bête comme ça n'a répondre peu bêtement non je dois éclaircir aux gens je dois démontrer que babiloko batu basali retourne en haut et pas l'anga et déranger et ngebe c'est l'anga même foyer l'anga je dois quand même éclaircir aux gens être non oui bon son avis bon au botana Glody non tous les gars bon alors
Non, faut clarifier parce que si on a mis le je dois quand même commencer par là. Il y a Kolobaki, non? Babuzo bawana basali. Il y a Kokotsa Kombo Nanga. D'abord, je suis sali na niveau internet. Na média mobimba. Famille à moi si nanga batali yango. Ça crée des problèmes. Moi aussi j'ai ma famille. Oyo lelo bazana poto. Na pesi Nika Bokele à la poto. Conseil ya Peggy. Soki lelo bazana poto. Yemo Rayebi. Au biso to le bar trop te. Bon on a biso to sala pour tout tina bande on a biso na poto. Comprendre? Azana poto il y a cela pas même 4 jours. Azana fraîchement franchement on a qui tcha ça. Voilà qui tcha ces années dans la 4 on a appelé Simbote bon séjour. Donc Kota Zali na France donc bon séjour. Donc pour dire que famille en Italie Cédric Béton en France batali ba bengi ngame ndenge ozana mona bomba donc il manque de responsabilité aussi pour dire que ba bozo ba wana batisa ko mona ngate Mike Lokamba atikala ko botana Glody Diasuka te donc voilà Mike Lokamba ata j'ai monté bosala babi mai ngana pamba te vraiment franchement non batu basala ngo baponi mutusu te baponi kaka yo ils ont fait ça peut-être pour nuire ou bien pour déstabiliser pour moi je connais très bien Karine a betarelo ko oyo iko kato musisa je connais très bien mutumo tebi Karine kolekanga nga fana Karine bokot na Karine na ba garçon mutu nini pena dans l'esprit mutu nini pena so bobi utambola na ye pena bono sala ba makambo bola ta pena ba mandoki lati bela ba para commando bosane ba combat et c'est mutu nini na a so Mike Lokamba parce que ayebi ki ombiaka o mutu esprit nga rozo mutu esprit na kitisio na yebi yendenge bi ya beta ka betu akatio musisa abeta ablo 5-3 t tu comprends donc pour dire que donc to ko tana ba bêtise wana te eza ba bêtise on ko tana bêtise wana te Glody moi c'est être ici moi na wana Preston Melenga et non Preston Lokamba à Preston Lokamba te à Preston Melenga ngoba mo bengi Preston Lokamba non à Preston Melenga amona ngata bo bengi Lokamba ndeni comment moi ngata azo kombo nga on est comme na imagination on est ça les contraires Mike Lokamba ata chouchou Melenga aussi mbate. Non, c'est une faux. Toi, attends, la cimatérie. Non, c'est faux. Non, c'est bon. Ce que ça qui bosse là, t'as mon chouchou Melengue. Moi, pompon miego finagito. Moi, jamo longola. Au lobby n'a pas vérité, mais ndé moi na yote. Pour non mon ndé. Non, c'est d'abord c'est faux et archi faux. Non, donc voilà. On a une actrice ici, là, bandi relation amoureuse na bango. Donc voilà. Biso de recruter Glody na recruter na la kisi annonce basala boye to meki papa simbité to meki ami balé na bandal ya sinkini awa papa et là pas to pc micro sala boye abandi carrière na et puis Tressa au sepela na yé l'air déjà bandi a proposé Tressa proposer nga Lokamba kandeng zala parce que on était des amis vraiment. Lokamba la CP naie il faut l'envoyer il n'y a pas de problème il y a pas de souci vous comprenez donc voilà n'ingana c'est quand même à l'aise avant de connaître camarade nanga CP na moi aussi pourquoi pas lingaye yeko banga dans sens que non na rue ko fâché aussi longtemps dans un cordon parce que d'accord tout monde a se permettre azo kamba place mo batwa lingana ba bezanaka donc tout monde a toléré à moins que la vraie amie na yo à couvrir yo nangam pe Glody abandai pe na zena père ko banga ke non ba ko longola musala soki ba moniki ngana nani tamzu chief non na l'équité abeti non ma solo te ya ngaboli sande est-ce que zalaka bien que chef nyonso faut ko maka machine atiwe non bolingo ça dépend de konanga yozo benga machine atiwe bongo so ibatu balinga na bolingo solo pe babalani chef a rolling pe mon amsa te toloba le loba chef à banque ba chef d'agence le pe bala tsa bango ba péter dans le sap donc bolingo ça dépend
Ça dépend. Bolingo tangati puis bolingo ezana o fala yemba bolingo bazela ngo wapi. Bolingo telemanga wapi so bazela ngo wapi. Na attente na attente. Mike Lokamba. On lingi penda mamuza tellement sérieux na habité soki ningo lobi famille na pesa la poto et ça la bien té mutunyo so ndi mapete ke Mike Lokamba comme c'est une grande chose. Mais la parabole mo balobaka. Nous on a 9 jours ya yo. Un jour ya Nzambe. Parce que on a un jour ya Nzambe bakangi ce que Mike Lokamba. Mais ce qu'on a ningo tala caméra wana. Caméra oyo bendelanga pena Mike Lokamba a s'adresser vraiment na bateau yo o bakanisaki na bateau yo ba sumukaki na bateau ba créer ba buzz na bango na komba Mike Lokamba o s'adresser na bango ça bon ba que ngai Mike Lokamba archevêque ne na jiraki awa na lobaka vérité o eza vérité o kana lobi na bino que moi na wana ana mona na ngati non déjà Benji c'est déjà tout dit. Et le bana muno nga ba tutu ba tala mutuma onti atenga munduki mutuma onti atenga mbeli to musu ba kan tsaka yo salon ka pour salir o laver ka histoire pour laver histoire na mona dans salon ta mona nga te ba yamba mona nga te na comme c'est mona nga vraiment na invité papa JP Azawa contredire nga te père na eu réception on a na immeuble mulaya mulaya otande na tala ngo ya mo peki a zongo mo peki est-ce que papa on faut là il y a mulaya makasi so on zongo te il qui soza comme na mulaya donc voilà Mike Lokamba ngala ninga lingi to sili sango vraiment parce que do so batu na mitema tellement mingi et ce que suis batu mutaleki na micro za ndoi ya Mike Lokamba te c'est Mike Lokamba souci pas ya Mike Lokamba te. Il a vraiment Mike Lokamba. Il a Mike Lokamba a lobby pour confirmer que Bablo ko to basali wana ça va bêtise. Ce bango ba bunda na ba guerre na bango ba sala entre bango ba bimisanga na buzo bango. Et puis d'abord moi c'est il est innocent. Moi na bato ça innocent. Ko tia moi na ba base. Moi ça innocent. C'est pas bien. Et puis là parents surtout à séparater. Parents tout en séparé moi na bato za innocent pour salir moi na mtayibi kambuti lelo ba photo moi na tamba na ba Facebook na ba réseaux sociaux c'est pas bien comme ça si c'est Karine yim to sala pourquoi ça pour traiter pour finir ndebo message pour finir parce que to lobi te ke bango baza malam yo peza malam ou bio za mabe bango za bino nyonso to ba ndenge moko parce que bo travailler ensemble bango mutu ba commission ndenge komi yo pe muto commission bango nde ba komi donc boye bani ba mabe na bino ba malam na bino to bunda nango ko bimisanga na buzo bana bino surtout mwana ko tia mwana na makambo wana donc na kombo nanga ezo salir vraiment c'est pas bien monde de la fin na rolo banini na bato ouais monde de la fin nanga na bato to babengaki nga na éclairci vérité des urnes ebimi vérité des urnes yango yo ebimi na monoko nanga moko Mike Lokamba na obandela koloba eza suzi na yete non ça là tamo fort long la chapeau tam susu nazala na ba lox ba mona tam susu ba bona Mike on to mo lox nete wana tiki za yete na ba lox eza yé yo Mike Lokamba eza suzi te eza yé mo Mike Lokamba yimo mta confirmer bino que vérité des zines eza nango mona na yete botika ko salir mona ba bato tuna nga on a profité pour nini la ta chapeau trop bonabé ça dépend répondre carrément parce que bantu ba kasi comme un jeu la ta chapeau muta ba kisi bonabé alors ba on a ba chaîne na yo kango on répond bon lelo rapidement na mutu nga na lox na lox nga eza pour na ba staff nga mususu ba divers nga mususu c'est sengi na bima na dukar na bimi na staff na lox nga mais ce que c'est na appel na diboso ya batu milliers de personnes na moins respect wana fona bomba ngo na bomba moins lox nga on comprend on a bomba lox nga pour lox elengi nango ezate bato bamona ngo trop na mona na ba oka pour na za émission sur na beti sans lox sans beti sans chapeau bimis lox nga bato sepela non mais tout le temps l'accès et puis on a ta chapeau mais quel chapeau peut-être na lati ba nouvelle collection na so bango bo na la tango te bo mundela pesi ngo na la tango bo une nouvelle marque ba Balenciaga c'est dit où il a ba représentant ya Novelas voilà na pesi bande no surtout mbote bazo occasion tala biso Mike Lokamba yo na éclairci na ba faire wana
babimisanga na buzoba donc voilà na condamné mutu moko te aki la faute on peut si peu raison na mutu te raison na mutu te bango tu ba mabe hein basala pe mabe ba tu bayebi basala nga pe Mike Lokamba mabe o bango tu bayebi mais naza awa te pona en fait na accuser mutu wa yo le belaka part des choses na yo ngape Mike Lokamba naza pe na mabe na nga o na sala hein donc voilà et du coup on a fait sa moto rapidement na Willy Moucheni le véritable code mondial azua Kalaming TV Willy to yambe vraiment na aéroport kwa umelia to yamba photo yamba vieux vraiment vieux to yamba donc voilà et puis on a fait Simbote rapidement na boss idéal Gauthier Mascotte yaza na Londres hein, boss moko bien na PC vraiment mambote sans oublier na Chris Mobi na kati ya South et pourquoi pas dépenser na ya Boston Giama wana ba vient na biso moto moko bien na moni bongo ba papi boza monzali bato ba soutenir Mike Lokamba et pourquoi pas na prise de vie na moni Peggy Bokele na moni à trésor mutaidanga souvent na ndako et moi sauce vite fait sauce à vite fait trésor na palais dans la palais trésor Namaka salaire fait mata tomata salaire non tomata ya pesa na ya sabato so bato babenga ndi mati ya ramuda renaissance comment c'est longité tema baraté ma coupe wa mosoni salaire fait na mati kaka ouais boss salaire fait mata yebi kaka za boss ça va boss nangai so ka 3 mois babenga ndi mati mbala mo thank you Mike Lokamba tout le monde a suka émission na biso za tellement kitoko na luka que vraiment parce que comme on est circulé qui tellement mingi c'est dit bah tozola la té internet est comme ndenge ya ko ça na sala vite fait na ya pa na yo poto solo lango bah tout bas vraiment précision à oyo et ça qui mingi pour na yo merci na yo na ndenge luka information na succès et puis voilà on est toujours ensemble bato bazi occasion de la biso ba s'abonner massivement à la chaîne la biso Afrique Elengi bo s'abonner massivement quand les beaux informations to pesa bino kaka l'excellence o to mesana on pesa bino merci à Nzamba Kaloka ya Landry Fuchi la Nzamba Kaloka na ebini na lobatsema na lobaka na sima merci à vous merci à bato so ba sepela ka komona biso liboso matalatala o on peut être conscience tongo midi pourquoi bon continuer à ressembler la pour Nabiso, je vous aime tellement. Merci beaucoup à Bedos ce festival à forme. Festival à forme Nata Galon au festival Rolly Borel. Ndeti na film. Chambre de monnaie nzeta malili José Mourinho. Archevêque azoya kuna na pesa yo bato asika oyo fo bana kobwaka ka hein bato fo bana kobwaka bata bien omoni kobwaka pe tout ça na ba époque donc il faut na cotiser pena na bato ya Bedos ce festival à forme ya ko sala to bandela ba plan mi balé na yo vraiment et o mosuki c'est le terminator na la ta poto direct comprendre donc c'est à dire non branchona bato moko boye